Bonjour amis téléspectateurs by Bakolanda Biso Mbote na Bino Banso. Bozali bongo kolanda Rango TV na kobanda na studio na biso awa na mboka Manchester. Basango na yeli bino lelo ezali kaka ba nouvelle ba titre ya minene oyo ezali koleka na mboka tozaka na serveur na biso epesaka biso ba information en temps réel. Là on parle de c'est celui qui vous parle, c'est votre présentateur Raphaël Ngoma Tsasa, Katina Rango TV. Voilà. Bala Mikolo Medeki, Tolobate, tête à tête ezalaki bongo entre Félix Tshisekedi et kozala bongo jeudi oyo entre Félix Tshisekedi na Alain Berset oyo azali bongo président ya Suisse. Na Nord Kivu basango ezali te près de 60 jeunes Wazalendu bazali bongo arrêté na FRDC na mboka oyo tobengi na Kibumba. Voilà, boyebi bien ke na ngambo ya Kibumba esika wapi ba rébellion ezali kosalama makasi na makambo ya M23, tout ça. Donc quelques jeunes arrêtés, on lira quelques titres les plus importants. Au Katanga, remaniement du gouvernement provincial par le gouverneur Kiabula. Ituri, les activistes des droits humains bazali menacés par ba miliciens Chini ya tuna, ba milicien ya Chini ya tuna. Donc, boyebi ke mboka Congo eza toujours na ba milicien ebele, bato ebele, ba groupe armé comme ebele na mboka Congo, toujours, une centaine, plus de 100 même. Sud Kivu, installation ya bureau d'âge na assemblée provinciale. Situation na Kibumba ezali nini? Les accrochages qui auraient opposé les Wazalendo au M23, RDF n'engage en rien les FRDC. Dike Kaiko Guillaume de Alobi Makambouana. Au-delà du contrat sino-congolais, un procès de 15 ans après qui, sur le message envoyé aux investisseurs. Nord Kivu, officiellement il y a RDC, il y a FRDC, et un éco-garde, Bazali Bongo, Nyako Kangama, après, échauffouré à Kiavi Nyong. Donc, guerre, ezalaki kuna bakangi officier moko, il y a FRDC, Namoko, il y a EcoGarde. Voilà. Contrat sino-congolais, Florimond Mouteba de l'ODEP confond GEC, Sicomine à CEC, Shanghai Industrial Investment. Donc, Shanghai Industrial Investment. So, société moko ya ba chinois benyango Shanghai Industrial Investment. Voilà. Village de la femme, c'est-à-dire Mama Denise Diaker, on a activité naie azako saluer bongo entrepreneuriat féminin et azako encourager autonomisation ya femme congolaise. Donc vraiment activité on a dit bongo activité ya Mama Denise Diaker. Procès Mwanga Chuchu tozali vraiment na makambo mingi ya kolobate pambate ezali bongo pasi komona te bamakambo ezali belebele koloba masima tokomona journaliste mosusu ya Kinshasa leki na télévision par bina biso te maloba nyonso balobaka ezali ya lokuta bakangaki boye na coffre fort bamonaki boye pa ya Mwanga Chuchu tokolanda kaka oyo toza komona na télévision tel que tout à l'heure on venait de regarder na procès oyo ezalaki ya nsima ya lobi awa elakisi te Mwanga Chuchu bakutaki arme oyo ezali arme de guerre oyo ezali vraiment na autorisation T. Ça veut tout simplement dire qu'une part de vérité ezali quelque part. Na ba détail ya ba makambo mosusu tokolobate na Nord Kivu, Sukhoi 25 ezalaki endommagé, ezalaki remis en marche et puis réparé par les techniciens congolais. Voilà, donc tozali toujours na ba techniciens congolais oyo bakoki pe kosala misala oyo elongo bane. Na ba détail tokopesa bino avant tokende na sujet na biso ya jour réalité. Tête à tête ce jeudi entre Félix Tshisekedi et Alain Berset, président suisse. Alain Berset azali mon président suisse, mboka Suisse bino moko boyebi, président Alain Berset azali na visite na République démocratique du Congo depuis mercredi 12 avril et Nikoloba Lobby ayaki bongo na arrivé na Kinshasa azaki reçu na ayambe maki bongo na premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde. Selon information ezalaki fourni na presse ya primature, une tête à tête est prévue de Alain Berset akutana ye na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pour que, et que le 13 avril, l'élan, attend, on a encore suivi d'une conférence de presse. Voilà. Visite, toi, les alibongo visite, il y a président suisse, les alibongo, la nature humanitaire. Azo prévoir qu'au Kende, Tina Goma, na Nord Kivu, ainsi que na Bukavu, dans le Sud Kivu aussi. Il visitera également les camps de déplacés de guerre interne de Bushagara et Kanyarusinya, situés à la périphérie plutôt de la ville de Goma, au pied du volcan Nyaragongo. Cette visite du président suisse en RDC, il a témoigné la volonté suisse de soutenir la population au Bazali touchée, population congolaise bien sûr au Bazali touchée, région wana. Donc nord Kivu na sud Kivu baza en effet cause na ba province ya RDC oyo baaki touché mingi par na ba conflit armé pe na ba violence intercommunautaire depuis des années. Voilà, la visite d'Alain Berset est donc un signe d'espoir pour les populations de ces régions qui espèrent de la communauté internationale ne les oubliera pas. Tango totangi communauté internationale tomoni makambo mosusu ezali koya na kati na Congo. Banda kala na banda kolobana bino ke Congo eza souffrir na mainmise ya ba occidentaux. C'est-à-dire le monde occidental bazali kolinga toujours bazwaka ba intérêt kati na mboka Congo. Mais na yango biso ba Congolais tosengeli tofungola miso makasi. Qu'est-ce qui se passe dernièrement? On a vu un communiqué ya Union européenne baza koloba na Rwanda atika kobeta masasi na mboka Congo kasi eloko moko pe toyokaki communiqué moko ya Union européenne eza koloba te batika kobeta masasi mais bazali toujours kotala kaka côté ya intérêt na bango. Donc soki omoni bango baza koya boye eli koloba te bazali kaka koluka toujours epai wapi bakozula ba intérêt na bango. Mais en tout cas, tokolandela likambwa na malamu penza pour que toyeba sokonini. Entre-temps, loi tiani ezali loi moko ezali koningisa mboka na bino ezali penza kutu mwa chance yali mingi ke eleka to pe eleka te parce que Union européenne nde balobi lisusu te ba meka ko voter loi wana te parce que ezali discriminatoire. Na motuna batuna ki bongo na ye moko monsieur Tiani Mwadi Anvita tango batuna ki question pour na makambo maimatali loi wana babi na ete ezali mwa moke discriminatoire alpesa ki réponse et yanona ya lobaki boye habite mibeko nyonso kati na bamboka ezalaka toujours na mwa caractère moko discriminatoire. Donc la loi est dure mais c'est la loi ezala toujours que batu mosusu bakozala lésé. Donc c'est ça la dureté de la loi. Mais pona ye ezali kaka ke masolo ezali ndenge ezali soki to protéger poste régalien wana te na poste ya président de la République. En tout cas, ekozala matata, un jour on se retrouvera avec un tel président. Lokwa bato mosusu ya UDPS balobaka. Mokomsu to mona o Abe Dachour Kamati akomi président na ayeko senga koma président na mboka Congo parce que ce sont des gens qui grandissent au Congo, qui parlent lingala, qui vivent là, peut-être bazana ba passeport congolais, mais en tout cas, ezali peut-être likamoko ya ko meka ko protéger. Lokwa ba poste ya ministre ya justice, ba poste ya ministre de la justice, économie, gouverneur à banque et puis président de la République. Et ça, moi, ba poste régalien, oyo, ezali te, bango, ye alingi te, ba protéger yango. Mais na kotala kana malamu penza, oyo, lokona komi Union européenne a komi ko intervenir. Bon, comme on a que, même il y a européen, il y a européen, et ko yé bana malamu, parce que, ce que totali ba américain, est-ce que ba américain pena ba yaka na Congo pona kozwa kosala misala to bayaka na Congo pena pona ko luka ko lakisa ko salisa biso penza bayaka toujours na esprit ya nous c'est pour aider les pays en voie de développement, les pays pauvres. Mais tant que baza ko ya na pays pauvre yango yango ndezali na ba pays ba biloko nyonso oyo bato bazana yango besoin ko banda na mobile ko banda na ba mobile ko leka na ba voiture électrique ba lithium to ke na ba cobalt o basalela ki ba guerre na bango ba betela ba biloko na bango ya ba guerre mondiale wana nyonso tu wana ba biloko nyonso wana ba zinc manganèse tozali na ba minerai ebele kutu oyo ezali nano exploité te
dernièrement, on a vu dans les images, qui va découvrir Mabanga Mokomi Balé, Soko Kamatika Mabanga, au tout ici, Singa courant, moins de péri. Donc, il y a toujours un espace où il suspect aux Anayango 120 millions de kilomètres carrés, où ils ont na kati na mboka Congo, où ils ont développé mboka na biso, mais biso moko toza ko utiliser yango te. Bon, Batoming Balobaka Tozali n'a pas de responsabilité. Personne ne peut nier que nous avons aussi, nous, les dirigeants, dirigeants Yamboka Congo, Tozali n'a pas de responsabilité pour la Makambo Matali, développement Yamboka. Mais, Tozalaka toujours empiété, c'est-à-dire emboîté par la communauté internationale plutôt. Ben oui, la communauté internationale. Pour na ba même mise na bango, basé ko tala ba intérêt ya bato na bango, oyo bango balingi batia moto comme président pour que ceux qui moto wana ye ba ko pesa ba condition okosala boye biso ba intérêt na biso kozala boye, faut pesa biso parti bo, faut pesa biso parti bo. Bon monaka d'ailleurs président Kabila azaka toujours un problème quand on parle de contrat sino congolais, c'est-à-dire ba contrat minier ya ba chinois na, contrat chinois ya mine. So quand on parle de contrat wana ezalaka toujours, on fait allusion au président Kabila. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui veulent, bon, il faut pas revoir yango ce qui est dans makambo mabe. Il y a des gens qui veulent toujours ba changer ba makambo pour que ba paye sa contrat peut-être na bato mosusu. So kite ba paye sa ba chinois ba condition mosusu. Mais mingi romona, ezali na pays moko, peut-être les Américains veulent avoir aussi la même mise sur ba minerai na biso. Na lobaka toujours na tango Mobutu amonaka pasi na tango ezalaki ke lelo baloba na etia premier ministre Bochap na motobo ba pesaki Mobutu batikilaka Mobutu champ libre, mais tango Mobutu akomaka moto makasi parce que ba mine na biso ezalaki kopesa Mobutu mo tête dure, azali komona tazali homme fort, bien sûr il était aussi l'homme fort, mais à l'époque ale tango ba monaki ke azako ya fort likola ba minerai basalaki nini ba dévaluaki cuivre oyo ezali kopesa Mobutu moto makasi matoi bangbongi. Bon, excusez-moi du terme parce que le président Mobutu n'est plus en vie. Peut-être que Kolobasu Makambouara n'a continuité, mais Azali, ancien président, le feu président Mobutu, Toko Bosanaka était Toko Tangaka toujours Kombo Naï parce que Biso Ali Batoto Viva, l'époque de Mobutu. Donc, to yebi pe to monaki to viva ki yango. Ndi tango to koma ki na makamba ba zairianisation, tango to na zairianisation, ba tieba kal mboka e baby makasi pourtant zairianisation ezalaki idée yamaramu. Donc, voilà, et pas wapi, tozai kokende, banani balingi ba déstabiliser mboka Congo. Moi, je l'ai toujours dénoncé, il y a toujours un système de dénonciation. Je l'ai toujours dénoncé en disant que les Occidentaux sont responsables de la misère et ba Congolais. Tolo bakayango, mais to bosanité que ba président na biso petope ba dirigeant, ba politicien na biso, bazali na part ya responsabilité. Biso moko pe ba Congolais, ba peuple tous la part ya responsabilité parce que et c'est nga kapé réaction ya peuple congolais pour que mboka ekoka koningana mwa moke soki toza kotika makambo nyonso eza koleka toza ko revendiquer te toza kosala ba revendication na biso te ekozalaka toujours pasi pour que makambo etambola bien na mboka Congo. Bandeko babolingo en tout cas kanate tokosi sa émission oyo pamba te tokoma kosala ba émission ya mikuse pour que et permettre bato ba lemba masolo na biso te nde na yebisaka bino oyo tokoloba lelo eleka oyo tolobaki lobi maloba ya libanda ezala maloba ya kati te maloba ya kati nde ezala oyo euti kati na serveur. Donc yango wana tolinga totalisa bino toyokaki mpe na katanga bato bazali koloba te soki batiki Moïse Katumbi azala candidat te ekozala nini ekozala matata bakokabola katanga. Toyokaki mpe mbala liboso ezalaka bongo Ngoi Mulunda pe alobaka yango makambo wana. Donc toza komona déjà que bakatange bazalaka toujours na idée na bango ya kokabola mboka banda kala. Ndenge na yebisaki bino au cours d'une autre émission que bazalaka na ba idée ya kokabola mboka kasi makambo wana nazalaka na conviction en tant qu'un vrai Congolais biso pe kote de père de mère ya solo. Ah, c'est parce que bazali na frontière na Angola, ba Congo ezali na frontière na Angola, donc auta na Angola ngai kutu donc na uta na Angola te tata mama bayombe donc biso nde de père et de mère à solo. Soki bomoni ke bato na bino ba de père et de mère na bino baza ko douter na bango na candidature, boya ko biso to représenter bino, mais l'essentiel bozala ba idéologie ya malamu. Na kolobaka ngai na ya ethnie urbani na zongi lisusu idée on a lancé dernièrement. Bana poto bana monde entier isengeli bato baye bate
likanisi ya malamu ezali ke ba combattant omoni soki tolandi par exemple parole olomidi alingi alobi ye aza combattant te mais azali battant battant na combattant je crois que so tolobi topesa basignification tokosuka kaka ke makambo oyo ozali kosala yango ngai naza kosala me ngai na mibengi combattant mais sikoyo bango bakoma kotransforme yango balobaka bacombattant oyo ezalaka comme battant donc ezali combattant ça ne sera jamais combattant. Je ne suis pas du côté des combattants, je suis qu'un journaliste qui fait une analyse ou bien naza kopesa opinion nanga par rapport ya ba makambo oyo tolobaki mpo na ngai esengeli te bana ya UK nyonso basangana na parti politique moko ya bacombattant bana ya Amérique basala pe ya bango na Europe na ngambo ya bapays nyonso tosala parti moko ezala te bato nyonso basangana na idée moko pour que un jour na diaspora pe akoka kopresente badepute oyo bazali bapro pouvoir kaka te mpo na pe tozala na candidat ya président de la république oyo akozala issu na biso awa na mikili ya poto c'est-à-dire Amérique, Océanie, États-Unis, oui, Amérique, Océanie, Australie, Europe, mobimba. Donc tozala pe na candidat moko to mibale oyo bakoki kozala mpona kopesa korenforcer politique na biso parce que ki combattant ezali mabe te me ndenge tozokende na makambo yango kaka tolobaka soki tomoni bato babeti bato ezali bon oyo baza na baidéologie ya kobeta ezali kaka moyen moko mpona kolobaka na bato wana ke eza moyen mpe ya korevendike ezolakisa ke mboka ezotambola bien te barevendication eza na groupe mosusu babi ke babeta na bango ça c'est leur façon de penser mais est-ce que natunaki dernièrement na émission mosusu na bi est-ce que il faut continuer na ligne wana ya kobetaka bato toluka moyen tosala lisanga mboka na mboka ebimisa candidat ti tokoyokana toyebi te moko moto mayele moko badepute bakenda tozala na bato na Sénat tozala na bato na epai nyonso. Voilà, vous êtes jeune, vous avez encore la possibilité de briguer na baposte wana oyo bamimoni na makambo en tout cas oyo amoni kalingi kopartage baide ata ozali na mboka mosika na bandi ezali likambo ya ko ata émission tokoki kosala en direct na bazoom en tout cas tozali na moyen ya kosala même baémission en direct na zoom pour que tokoka kosolola topesa na baide. Prochainement je serai en France na kosala voyage na France tokosolola na ba émission musulu kwa ba Congo 10 émission ezali ebele donc ba chaîne ya télévision ezali ebele ya ba congolais pour que tokomeka kopropager idée oyo makanisi oyo mpo na ngai nazomona ke yali te bato basangana pour que tokoka kosala makambo nyonso na esprit moko batata bamama bandeko soki tozongi na makambo ya guerre ya makambo ya Congo toujours na faire mwanga tsusu tokobakisa likambo moko ya moke. Il nous est passé vraiment à l'œil un document disant que Général Mbala na bato ya police mosusu bazali bongo ba complice ya mwanga tsusu parce que alors affaire mwanga tsusu tozela kaka conclusion finale ya procès dayebi ke kozala procès moko ya molai mais en tout cas tozela totala soki ekosuka boni po déjà tomonaki Macron ayaki likambo ayelaki tomoni nsima nango Sarkozy ayaki toyebi ke société ya mwanga tsusu akolaboraka na ba français donc risque ezali qu'un jour bomona pe ke bagele masolo pe masolo elekaki bongo eleka bongo pe suki bongo. Voilà. Très prochainement on vous donnera des activités à Fondation Franck Mwaka kuna na Bukavu et pas wapi Franck Mwaka le jeune de Bukavu azali bongo encadré ba jeune makasi penza. En tout cas on dira félicitations à monsieur François Mwaka que je connais bien, que je salue. En tout cas, et pas Yozali, Mbote Mingi, et puis courage, Nabato Banso, il y a Fondation Mwaka. Je dis et j'ai terminé, Raphaël Ngoma, Tsatsa, à partir de Rango TV, Tozako et Maître Bongo, Katina, United Kingdom. Au revoir.